Alors na santé nazalaki même coup na courage te que non que bawanga na razemi que non ya yebisinga kaka et puis et salaki même pas 4 jours na sentir kaka que non basoda na tongo baye ko kanga ngai kokoma na komi kuna na dema na wana na gendarmerie wa za en face à Somida et na komi kuna na beta na 3 jours kokota na kota nanu ba betanga nanu na kuta talaka mbala liboso bena na kota na kasho donc na kuta ba ya kuna ba betanga benda ba mbata yo ba pesa ko kisolo ngola zemi ote ba pesa nga kiselo ngola zemi te yo ba pesa ko kisite yo ba pesa nga kisite mais ozana zemi ona zana zemi siko non yekuta ibisa ki pa na bango ke non nga na zana zemi non kutu ayeko yoka ke moi si akomi de pa na biso famille wana mbamoko ba yesenga ntaba ponga mo na deveja ki moi si wana na 14 ans kaka kota papa nde anyokolanga fort po papa penda na banzela penda bokelanga na soya bokelanga mna soyi penda ke non tala moninga penda ke na bimisi soyi na mnoka bokelinga mais tellement na beke non mama papa bota moi si nanga na mona ki ke non problème ezati. Salut, Malandia NJ4 na pesi binombote ezanga Sarah la douceur chroniqueuse ya NJ4 de Pati Libondas toujours. Nayambi invité Nangai à se présenter devant les téléspectateurs Nabiso au Baolanda Biso. Ouais, merci vraiment Sarah la douceur, merci Nandingo Yambinga na émission Nabiso. Na rubrique toujours Ndenge Tolobara toujours que non, j'ai compris la vie Bolingo Eza Wapi. Alors maman Sarah, moi je me présente, je m'appelle JC Makolo, le stratège. En tout cas, papa JC Makolo, plaisir ya komona yo kota na kati ya plateau na biso. Balandi ya NJ4 lelo na ye na histoire vraie oyo makambo e salama ya papa na biso JC. Donc à se présenter na opé sa parole na ye boyo kaye vraiment. Vraiment lelo to beta masolo ya histoire vraie. Donc oyo salamelanga na kibo jeunesse na ngai tango na okola vraiment eza histoire vraie ezalaki na histoire oyo ke non tango na sentaki mwasi na ngai donc makambo komelanga vraiment lelo nde bokoyo kango na kati ya rubrique oyo na émission na biso ya Mama Sarah la douceur. Papa JC nalingi na yeba makambo nini oyo ekomela yo? Ouais donc kokola na ngai na komi na 5e des humanités nazo passé 6e vraiment binomo boyebi kaka ki jeunesse ndenge zalaka donc na kutanaka na mwasi moko tolinganaka mingi vraiment hier azaki na 14 ans ngana azaki na plus ou moins 18 ans talaka na passé 6e des humanités na ki ko senté mwasi wana et puis ko senté mwasi wana ezalaki vraiment somo binomo boyebi ezate na mikolo ya lelo topé na bana ya kilelo a senté aza libre aza à l'aise mais série wana ezaki je crois bien na ba 2004 donc hier na senté vraiment panique totale na zwaka vraiment ya kosakana te talaka bale sakayo donc va sombela ko pantalon batangi sakayo ba okendaka pena chic donc nyonso penda basalelaka yo mais oyoki penda ke non moi ça ebisi yo penda ke non nga na omona lisusu te donc moi na pe ya 14 ans lisusu et puis moi sinini moi na bato ya baluba siko c'est tombé susu ngai JC Makolo mukongo moko boye vraiment sor wana Sara ndenge komela nga tokoyoka ngo kaka na histoire lelo. Oui papa JC na landi yo mais nayoki moi sazalaki na âge ya 14 à 15 ans siko na 15 ans wana est-ce que yo wangana ki zemite po ekoma bo banda batire mana famille wana wangana ki zemi na été ou bien deni? Bon ko tiramia kutu na famille wana kutu ezalaki kutu te donc d'office kaka pour moi si to revesaki benda makasi tala kaka da kibolenge o lingi mwana mwasi moya kitoko makasi vraiment ya muluba lisusu vraiment sona mampe Francine Tumba donc vraiment mokili mombe baki benda ke non wana mwasi JC Makolo. Alors na santé nazalaki même coup na courage te que non que bawanga na razemi que non ya yebisinga kaka et puis et salaki même pas 4 jours na sentir kaka que non basoda na tongo baye ko kanga ngai wana série wana gendarme gendarmerie gendarme na dema o kaka dema place to benga dema wana série wana ba gendarme bazali baye ko kanganga na ba 4h ba 5h po mokili mombe yebaki et puis père na bango ba sondaki déjà que non moi na abimaka na garçon moko boye
tout temps. Alors bango bazalaki na matete bazalaki juste na quartier Baumbu mais baya kolonga na Baumbu bakomaka kofanda na Bandal Sikini. Vous comprenez? Na veni Kansamvu. Ou ayebi Kansamvu ayebi. Alors baye ko kanganga na 4h directement zaki na des gendarmes. Père wana saki musala père osa na Transmac na Orgaman wana nga baye ko récupérer nga pona wana olala na moi ghetto nanga ba ciblaki na même ghetto na wana olala na kati ya lupangu et puis porte pezalaki portail ya munene mais tellement papa bimaki déjà portail ezaki déjà ouverte alors il y a un moment que non ba kotaki facilement baye ko toquer porte na ngai nayebi que non ba massa ebele bayebi ba Francisco Mangala bayebi ba igetekete ke bayebi alors baye ko kanga ba soda pe ba lempinga o toke kaka eza problème te ndenge yo owangani na yo te bakotika na bango yo kokoma na komi kuna na dema na wana na gendarmerie wa eza en face à Somida na komi kuna na beta na 3 jours kokota na kota nanu ba betanga nanu na kuta tala kaka mbala liboso bena na kota na kasho donc na kuta ba ya kuna ba betanga benda ba mbata donc ba chenga benda ba blé ko sakana te ba longolinga ba pantalon na zaki nango na tikani na couper mo ya ba couper de chambre kaka wana na tikani nango wana pa na sandi 3 jours père pas moni que non tellement zaki lokola moi punition ba pesa nga na famille wana père pas lobi asala sikoki papa aye ko bimisa ngai era aye ko bimisa nga wana ko bima nazo bima kaka nzoka papa akendaki susu parquet era ke parquet wana azoya na ba gens ya parquet bino mo bebika parquet azali kolo ya dema ko bimaka bingana bazo kozwanga pa papa to bimida na porte ya la police wana ba moko ba gens dema ba bika no papa na bango to kuta na ye ba lobino garçon ngo ye po papa na benga kachana moi ba luba nde ba benga ba to mutazanga tina abi moi kachana nango yeyo bozwa ye balobi ono sa outi déjà awa tsali 3 jours talaka dema parquet azali kolo ya dema bazwinga susu wana toke inde ti parquet susu a partir ya parquet wana na fandi susu premier jour bamoko père kuna nzoka salaki plainte na yeke non ngana sente mwasi na pesaki kisi alongola zemi or ezalaki bongo te juste kaka pona anuire nga faire souffrir ngai bakangi nga wana pa bamasa na nga pe nayebaka igeteketeke aza na Namibi ye mutu asalaki effort ake koluka mwasi place po mwasi pe akimaki yebi kaka baméchanceté bapapa baluba mwasi pe akimaki akimi na masina epa mama leki na bango masa asali effort asali enquête ake kozwa mwasi ti na masina aye na ye ti parquet aye na parquet wana batuni mwasi yo bapesaki okisi olongola zemi o te bapesaki nanga okisi olongola zemi te yo bapesi okisi te o bapesi nga kisi te mais oza na zemi o naza na zemi sikoyo non ye kutu ayebisaki deya mpa na bango ke non nga naza na zemi donc tosukaki nanu marke wana nayebi te soki mwa baquestion mosusu eza mpo tocontinue mpo histoire yango eza vrai vraiment nalingi nayeba sor ya mwana wana bobotaki atikalaki na kati ya famille ya papa place mwasi aboti bazwaki mwana wana ou bien sora mwana wana vraiment nalingi nayeba ezalaki eza ndenge nini vraiment alors tokomi na parquet wana mwasi mpe nanu famille baye kotika ye te ngai na parquet mwasi aye kosala défense mwasi aye kosala défense tellement magistrate ye mama moko ya magistrate moto asambisaki biso batali mwasi aza na 14 ans ngai na 17 ans bisika wana balobaki non babimisa biso nayebaka papa moko boye afandaka na balabala pandomai ye mpe moto aye kosala intervention mpo azalaki mpe na mwa bato mosusu na parquet wana papa wana mpe asa kufa papa kimpiokele mpe ya sonam ye moto ayaka wana kolongwa tolongwe tobimi wana babimisi biso kolongwa tolongwe ngai na mwasi inde ti palin bayaka kotika ye te mpo mama mwasi azobanga mpe soki azongi mpa baparent na ye kuna papa azalaki trop méchant donc akobare alors kokoma tokomi wana mama atyelinga mai ya moto asomeli nga savon munganga na lave place mpe mwasi atikalaki epa na biso tellement zemi yango mpe ezalaki mokie mama azoba mwasi yango aza na zemi ngai mama aza na zemi 2 mois moi oyebi kaka bana mikie kaka azwi zemi mwa zemi yango mpe ezobimaka te 3 mois mwa zemi ebandi komonana mwasi mpe aye kobota non kutu aye koyoka ke mwasi akomi deya mpa na biso famille wana mba moko
baye senga ntaba ponga mo na deveja ki mwasi wana na 14 kaka baye lo bananga na kanga kutunga na mukongo me na kanga iloko wana baloba mbujiwa nima ya lokola ntaba ya mukongo ndenge na deveja ki mwana mwasi wana ba mama na biso albino biso za ba Kongo to pesa ntaba soki mwasi aboti ntaba na bino to pesa mais soki mwasi aboti nde to pesa ntaba après pe mwasi ayeko bota abotaka na bera bato bayebi hôpital ya bera ezaki na kintimbo awa ezaki hôpital moko ya trop cher abotaki pe wana mwasi voilà aboti pe mwasi na 2 mois kaka boye affaire ntaba bandi lisusu ta mama aketi lukala asomi ntaba ayo apesi bango ntaba saki ya mungwa bidon mafuta na soso pona ndenge na devejaka mwana mwasi wana tofandaka biso pe bien mwana mwasi pe tellement zaki muluba biso ba Kongo akotisili biso pe pondo matamba de place toyeba pe kolia ko pondu balamba ngo ya pamba moi Thompson pembeni ba kalingi Thompson ye mutayela biso pe na fufa masango moi jeune fille moi kitoko vraiment talaka beauté pa pesi les fanto na ngai donc blague te après wana mwasi ayeko bota bayebisinga siko mwasi ayeko mwana ayeko sa 3 mois fona zongisa mwasi classe tala makambo ezolanda kaka bayebi nazongisa mwasi classe tellement nakataki classe na 3e des humanités na sali effort nake zongisa classe na nchobu baparent nanga bafutela ye classe azotika mwana pa bebe seri wana siko mama pe komolakisanga ndenge nini basukulaka mwana osukoli efo cha mutuna boye tu obwakele mai pembeni seri wana bakanga couche épingle po tomoni mikolo ekomi ba pampers seri wana penda aussi voilà couche penda nayebi nde bakanga couche na épingle mère alakisanga po mwana otikalaka mama azokenda classe a passé 4e et pas na biso a passé 5e et pas na biso a passé 6e et pas na biso baye ko bokele fufu et pas na biso boum ba bokele fufu pe ma peut-être bato wana coopérer parce que bien na mama na bango pe ayika ba taille lokola bino ba couleur na bino kaka mama bibani vraiment bambote place azali vraiment bisika azali vraiment bambote trop vraiment jusqu'à présent même moral na mama wana malgré côté papa nde anyokolanga fort po papa penda na banzela penda bokelanga na soya bokelanga mna soyi penda ke non tala moninga penda ke na bimisi soyi na mnoka bokelinga mais tellement na beke non mama papa bota mwasi nanga na mona ke non problème ezati après wana mwasi ayiko sala ayiko kokisa 5 ans mwana kokisi pe 5 ans amoko bayiko benga papa na bango tindi mwasi mwasi na ye aya kozwa mwana azonga epa na bango era zongi pa na bango pa wana mwasi mwana komi akena 50 na bandal après 6e année na bana kotala kutu théâtre ya Muyombe gauche et puis c'est là théâtre Muyombe gauche na succès voilà ba 22h na mon appel il y a petit frère il y a madame oh non awa Francine vraiment santé ezabienté apika crise azan hôpital mo mais na ya quartier kaka na tongo masalanga Jean-Fix basasal basanda dantel azan à Paris aye azwinga inde eti epa ya place moi c'est abandaki kobela moi c'est abeli na tuni nini oh non la mona ga moi mulili na comprendre te mulili kaka esaninga me ngabi ça va problème ete na tamoko tufandi mama na banga bino azo reconnaître batute maman banga tuni oh nani bamo ya lobino kasi papa la jenite a reconnaître abi mutali boso a reconnaître ezayo na sepelinga bi ça va na sombelo nini o tetikela mbongo nanga na ko somba yauna nga na tongo to sololi wana pe papa na tikele pe mbongo ya yao wana c'était le vendredi le soir hein si je me trompe pas entre théâtre on a le vendredi bien samedi le soir bon dimanche ba benganga o Francine akufi donc il n'a kokaka susute na ebisio ke non talaka bolinga bo jeunesse mwana pe bofani na yesu na ndaku 5 ans mobimba donc moi pendant ma kanisi pendant et longwa qui marqué na zaki trop jeune mais vraiment na perdaka penza donc na perdaka penza. Merci beaucoup papa JC balandinanga ba téléspectateur na biso nyonso ya 1J4 soki ezalaki yo mwana mobali okosala nini en tout cas eza vraiment histoire mo kitoko ezopesa biso ba parents ba leçon
ezo te ya biso ba parents place nyonso bozolanda Mama Sarah la douceur na chaîne na biso ya 1G4 Cadence TV boyeba kochanze bopesa bana chance mpe baopportunité lelo kokozala na mwana basi tozobota bana ya basi tobota mpe bana mobali soki mwana na yo bangrose ye ou bien mwana na yo mobali engrosse mwana mwasi mama papa yeba komema likambo wana dans l'amiable parce que likambo wana okomema ngo na façon ya bala police okekangisa mobali eza vraiment malamu te ememaka mingi ememaka bakufa parce que tango oyo ozoningisa ndako na yo ozwi mobali ya mwana na yo ata kutu abali mwana na yo te mwana na yo deja aza na zemi ya mobali wana aza ko faire partie na responsabilité ya okomi bokilo na ye parce que mwana wana kobotama akobenga yo koko aza mwana oyo awuti na bokilo wana ata abali nanu te bamama bapapa oyo bozolandanga soki mwana na yo bangrose ye kozala moto te ozwa likambo memango na parquet komema likambo na parquet esampiraka situation oyo oza nango ekotaka mpe bondoki tala papa na biso jise makambo oyo ekoma yeyo aza en vie bapapa wana baperdra mwana na bango à cause ya kozanga manière ya kozanga na patience na vie ta mwana oyo basente pesa bokilo wana chance pesa bango chance teya bango prochainement nde bazokola lobi bakola babala na bapesa fierté ya biso baparent kosala tozwa mwana na yo okangisa ye na la police parce que ekotaka esprit de mort parce que bakartier tobotama nango bafamille oyo toza nango na kati ya bafamille balois établi ezali omwana mutu mosusu asala nini aprofite na kati wana alobi te na profite ndenge ye moko atindiki mwana na ye ou bien mobala mwana na ye na kasho nga na profite so mwana aza esprit faible vie de prière eza te satana akokota bapapa bamama oyo vraiment bazolandanga histoire oyo ya papa jise makolo omoni etei epesa biso nyonso baleson batelespectateur na biso epesa biso baleson makambo oyo esalami na papa na biso jise puis nazo remercier vraiment na basérie wana tala kaka mwasi akufi donc esengi ke non moi ba cotisation ezala ke no boboe vraiment nazo remercier série wana vient nga Zakari Babaswe azaki na mikili na bengi Viezacle bino na za na métro na za na tankutu ya kokota o agence T er aussi ça rappelle kende pa ya PDG Dox Dieka ce aussi pas Dox Dieka OK pas PDG wa Belorango o akufa vraiment paix à son âme PDG wa Belorango vraiment idanga makasi na silisi pe wana mbala moko na ke na njili pa PDG wa Belorango ko koma nazo koma kaka mais condoléances JC Makolo likambo nyonso ezwaka kaka mutu ngabi c'est que vient nga Zakle sa bengi déjà wa Belorango o ayebi wa Belorango wa yebaka wa Belorango yebi ke non vient nga Zakili kukumba vous comprenez mbamo na coming ngabi c'est que vient nga Zakle baba baso enzulukable c'est que abengi déjà wa Belorango na komi wana bijise fanda wana pesa nga papier na biki wana bamoko PDG wa Belo asali papier papa bi yebi epa ya gérant na nga place ba tekaka ba cigarette ngabi na yebi albi kende pesa ye papier oyo kenobo PDG wa Belo apesa nga 400 balles série wana $400 tala na yebi so série wana 2004 PDG wa Belo apesa nga 400 balles ngana Jean-Flix témoin tozwi mbongo to tie na pointe mbongo na ebisio na tie mbongo na kepa PDG Dox o ayebi PDG Dox wana agence bag na Sosimat wana o ayebi agence bag na komi pa PDG Dox balamoko na umeli na moi place bazela kaka oyebi place ba commissariat kombo mais to akina moi ba problème on vient na biso yebi kaka to koloba kombo te to gelaki moi place wana et to gelé PDG razo bima abi mais jise makolo Zakla benga nga banda kala ono zalaki wa binga abi PDG depuis 14h to zalaki wa tozo comprendre de kota via comprendre ka mbamo ka kotinga susu na bureau abi lokota balar tout eza na se wana po baba se ba tapiti na koti na bureau PDG Dox na biso zole kanga minga mbala moko clim ya mystique PDG Dox Dieka des fois grand prêtre Serouana de la ville o ayebi histoire abi petit nanga lokota Zakla benga nga déjà
lokota balare tout ezawana tia na pointe Sara na biso matanga eleki mbongo esilaka nga te basombisa ngai mbala liboso na ye bakeno mwasi basombisaka ye alataka voile ya pembe ya pembe na cercueil babi yo kosomba voile tellement oza papa obota na ye keno basombisa nga voile na somba cercueil na biso mbongo esilaka te mbongo esilaka te na yebi keno ba groupe ya vie na nga mundweri balandaka nga babuibui balandaka nga na bandal bana matete pe ebele balandaka ngai me na biso na kipe bango mbongo esilaka te nazongi pale mbongo esilaka te talaka PDG Dox na Wabelo Rango bakipaka nga makasi vraiment ba salutation na bango place aza paix à son âme vraiment venanga zakle baba baswe azotika nga te toujours venanga continuer toujours d'aujourd'hui yako aider ya moni na biso que na histoire vraie siko lelo mwana abala mwana lelo asalaki déjà nani coutume na ye nazwaki papi mbongo nazwaki enveloppe Jennifer moi c'est kitoko donc ba couleur na bino kaka boy soki to telemi na ye vraiment baloba ku teke na o mwana ngai baloba kena o moi si na yo donc ngape na uto bala ye kutu muta dekoraki susu voiture oyo nga na balelaki lifanto na ngapo asilisa na gali ye muta dekoraki ba voiture auto salelaki wana ba image wana nyonso ye muta asalaki madame na ngai basuki nyonso donc vraiment esengwa trop. Oui papa JC okoki kopesa conseil nini na ba papa oyo basalaka ba makambo wana na ba mama oyo bakangisaka mibali ya bana bango tango soki ba grosse mwana na ye akangisi mobali conseil nini okoki kopesa bango vraiment papa JC? Bon vraiment conseil na kopesa kaka vraiment biso toza déjà ba parents au monde déjà ngaza wana déjà za parents quel que soit problème to yeba ndenge nini ya koyeba ko gérer problème wana nanga na monaka soki vena mwasi nanga wana azalaka na menace te po alinga nga makasi tant soupe alinga kufa te tant soupe alinga kufa pete po vraiment père alinga mukongo te ye muluba kaka yibika baluba bana na bango fo balaka baluba era ye moni ke no mukongo po mwasi nanga wana vraiment ndinga zaka même ti na ba kongo akomaka bina ti na Congo central bina na ba village na biso akomaka. Alors vraiment conseil na repesa vraiment to yeba ko apaiser ce qui problème eza tam so to ko perturber bana ya basi na biso bana na biso basi ozuive o baby sipe moral na ye moral pe baby pour na libela mais akufi pe au père de paix mais mobali wana tikali talanga na tikala to ko souhaiter te que non to atikala que non za malamu po ya kufa mais to yeba ko apaiser ba problème nyonso ko la biso na ba foyer na biso pour na lelo. J'espère que Tosuki Tokomonana à la prochaine occasion. Soki Nzamba Bombi Biso. Ciao. En tout cas, na Pesimbote na mon boss Pati Libondase ainsi que toute la famille. Na Pesimbote na Pongo Jazz, mon conja Suisse. Na Pesimbote na Pasteur Jimmy, Place Azali, Pambote Belé, famille Makengo toujours. Na poto tout na bien partout na Kishasa Mbote Belé. Na pesi mbote na honorable Mbikai papa pete toujours na motema na pesi mbote na 0033 Olivier yayo yango wana bambote belé papa nanga pesa bambote merci na pesi ka mbote na ya biso honorable Nzuzi Nsolo apo na elongo ya na mwasi na ye mama Flora Mbui Nsolo bambote ya tro na pesi Ntimba Modizo na kati ya Manchester United bambote ya tro na pesi Titi Sasa la porte de vérité na pesi bango bambote et puis na pesi espace la nature et pas ya maman Fanny Tamba toujours maman Fanny Tamba la lumière de Paris bisika osa vraiment ndengo pesa biso espace to sala ka émission na biso maman Fanny Tamba toza et pas ya maman Fanny Tamba balobi espace moko mu pepe ozomona bandal ozomona échangeur ozomona njili ozomona kimbanseke partout a ozoza ozomona na kisenso donc et pas ya maman Fanny Tamba la nature impact ya kosakarate alors bino tout vraiment bambote la bino tout pesi na sima ya caméra José Kimpembe a filmé trop José Kimpembe na pesi mbote na panthère noire Mazé Mazé la panthère noire bisika ozali vraiment bambote ya trop balobi impact ya kosakarate merci ya yo ndengo aussi ko yambanga vraiment maman Sarah la douceur na sepeli ya mingi.
Likez nos vidéos, partagez, ça na favori pour perdre en côté et ça la biso malamu. Ciao, bye bye.